Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tobombeli bino basango nini? Lelo tobombeli bino basango na oyo etali Mama Sandra Pongo oyo azali mwana ya Fe Pongolov. Biso nyonso tu toyebi Mama Pongolov oyo azalaka musicienne monene na kati na mboka na biso. Toyebi ba evre nini Mama Pongolov oyo asalaka na kati na mboka na biso. Banzembo na ye ayembaka pe nakanisi ete moto moko te akoki koloba ete asili koyeba Mama Pongolov te. Fe Mama Pongolov azalaki mama oyo atombolaki lokumu ya mboka na biso na nzela ya miziki pe azalaki mama oyo esika nyonso tu azalaki kokoma azalaki kosepelisa bato. Bandeko babolingo lelo soki tolobi likambo na oyo itali Mowei na kombo ya Mama Pongolov tolobi yango pamba te po ete soki totomboli mongongo po toloba yango tolobi yango na tina. Tolobi yango na tina mpona nini bandeko babolingo? Kaka ndenge totambolaka na bitambola na biso tokendeki kokutana na information moko boye oyo ezali kotalisa ete mwana ya Mama Pongolov na kombo ya Sandra Pongo akolongwa Kinshasa na mois de mai po ete aya awa na poto aya kosala mwa quelques tournées na ye na ba concert oyo alingi koya kosala awa na Europe. Mais selon ba bruit ya CC na bato oyo ndenge toyoki ke quelques bato bazali koloba ete soki ye aye akobeta te. Pe tango biso totalaki tolobi toyebi ete ba combattant bazali na ba droit na bango o bazali ko réclamer. Nakanisi ete makambo oyo balobaki ete musicien moko akoki kobeta te po ete soki otali na kati na ba raison wana oyo balobaki ete ba musicien bakoki kobeta te. Tomonaki ba raison bapusaki oyo ba mosusu balobi ete po ete ba mosusu bazali koyembela chef de l'état kuna na Congo pe ba mosusu balobi ete po ete ba musicien wana bazali koyemba te makambo ezali koleleka na mboka bapesaki ba raison ndenge na ndenge. Mais soki totali epai ya Mama Sandra Pongo oyo azali mwana ya Pongolov ya mwasi
na kati na bamakambo oyo bakombata bazali koreproche tomoni ete azali mpenza na kati kuna te. Ezala makambo ndenge balobi ete musicien na biso bazali kobinisaka danseuse bolumbu, me totikali komona mama wana na kati na bakategori ya makambo wana te. Alors, problème ezali nini? Problème ezali boye. Bandeko bakongole, bino bato bozwami awa na mboka na bamboka ya poto, tozali koyebisa na bino ete moto moko te abungi makambo nini mama Pongo Love asalaka po na mboka na biso. Mama Pongo Love aservaki mboka na biso na ntango ya ex-Zaïre, moto moko akoki kobosa na yango te. Pe mama Pongo Love ntango akufi, biso moko toyebi ndenge nini bana oyo atikaki batikalaki ba orphelin na ba orpheline, pe ezalaki pasi mingi po na bango. Na lisungi ya Nzambe bandeko, bana wana babundi malembe 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 malembe. Lelo oyo Nzambe ayokeli bango mawa, pe tala oyo ya mwasi alobi ete ye esengeli alanda nde lokolo ya mama na ye, pe akomi kosala na miziki na ye na malembe 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 miziki azali kosala. Lelo oyo Nzambe aye kosunga ye, pe bauti kopesa ye visa na ye po ete aya kosala mwa batourne na ye awa na poto. Bandeko baboli, lelo ndenge tozali komona ndenge nini biso bakongole oyo tozali ya libanda ya mboka, ndenge nini tozali kodefendre cause ya bamama kuna na Congo. Tozali komona ndenge bato nyonso bazali kolela po na kaya bafemme violée kuna na Congo, po ete bato nyonso biso nyonso tozali kodefendre cause ya bamama. Tozali kolela koloba ntango nyonso tu bamama bazali komona pasi bamakambo ndenge na ndenge. Tozali komona ndenge nini bato bazali kose débattre awa na poto po na likambo etali cause ya bamama. Alors, sikoyo botala Nzambe pe atie bino devant les faits. Pona nini? Ndeko mwasi oyo mama Pongo na kombo ya Sandra Pongo, mwana ya mama Pongo Love, na banzi ete na ba kategori ya makambo nyonso ngai mama bozali na utaki koloba oyo bino bozali ko accuser ba musicien congolais, na banzi ete ye azali na kati na kategori wana te. Kaka ndenge nalobaki pe ete mwana mwasi oyo abundi na bokasi na ye kaka na ndenge mama pe papa oyo batika bango na mokili babundi. Tala lelo ye alobaki ete alanda lokolo ya mama na ye. Bomoni ndenge nini Nzambe aye kopesa chance. Lelo oyo balobi ete azali ko obtenir visa na ye na mois de mai akokomela biso awa na Europe, selon ba bruit ba information oyo tozwi. Alors bandeko, tango tozali kolela kozi ya ba mama, lelo mama Pongo ye wana azwi visa aye po asala mwa ba concert na ye, azwa mwa quelque chose po akende kolesa bana na ye oyo bozali komona na ba photo bandeko. Aboyi kosenga aboyi kotelema na balabala po asengaka bato, metala na motoki na ye yango nde alingi ye asala mosala na ye po azwa lifuta bandeko. Alors tomituna toboyi te
bolobaki malamu ete ba concert ezali te po bopesaki ba raison yango pe toboyi yango te tondimi me sikoyo na kati na koboya ba concert na kati na makambo ndenge tolobaki tolobi ete mama Sandra Pongo tomoni azali na kati na ba catégorie wana te mais sikoyo tokomi devant les faits effet yango ezali nini o Nzambe atieli biso liboso parce que biso ba congolais tolobi ete musique ekobeta te po ete tozali na souci ya ndenge bazali kosala ba mama kuna na est po ete tozali kodefendre cause ya ba mama mais sikoyo tala kaka eloko Nzambe asali atindeli biso sikoyo mama oyo azali pe mama congolaise azali koluka vi na ye na ndenge ya pasi tala lelo oyo akokomela biso awa po ya kosala mwa ba concert na ye alors tozali kotuna na kati na makambo nyonso osili koloba mama Sandra Pongo azali na makambo wana te mais ye sikoyo azwi chance ya koya akozala wana mois de mai po ete aya kosala production na ye abeta ba concert pe asila kobimisa album na ye ya sika oyo azali na yango oyo azali kobimisa mikolo oyo yango na tozali kosenga na bakongolais tozala na motema ya bolingo totala malamu oyo pe mama na ye asalaki tokanisa mwana oyo ata na eloko moko ya malamu oyo mama na ye asalaki mpo na mboka soki ntango mosusu bolobi ete bamusicien bazali koyembela bakonzi na Congo biso totikali komona te esika mwana oyo ya mwasi ayembela bakonzi ya Congo